Lakini wote eza ya bapede, eza ya bato nzala. Kuba banoko na ye moko héritier mutu nzala. Ta boss line. Boss ya manani. Boss ya sanda ku ya salupangu ya bandeko bakenda poto nzela Turki na bana na ye. Dadi mo la tango le na TV mais a mutu héritier. Tango le na TV ba ke faire azonga la classe. Faire atanga bien te. Bon héritier atanga bien. Héritier atanga classe bien. Mutu azonga classe kuna ki mukolo ezala raté Sony. Olé la point, biso mutu tinde héritier misalbum ma B. Album Chemin de la Gloire, ils ont bêta déjà. Bibembe chemin bato ba porno. Boyo abeta concert a bien ko le faire. Obeta concert na parler du Congrès héritier na répondre. Obeta concert na parler du Congrès ya mabe, ya communauté ivoirienne. Grâce à producteur na David Mossoana. Boyo abeta concert a bien. Ateka billet combien? Mais il y a le qui fait rigolo la musique à Congo Tolanda qui dernièrement sorti médiatique ça il y a le qui faut comparer fait rigolo là fallait avec il y a le à ce système ba calcul banin 40 a bien fait rigolo à 5 fois. Moni mona ça c'est un imbécile, c'est un moussendi, c'est un anti-valeur le warara fali na héritier. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu le matin à la présentation de Gateb Sarabino. Ici à Actualité Oblige, parce que je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit de Liverpool, le sniper de tous les Gaulois. Donc, nous avons développé Actualité de l'heure par rapport. Donc, je dis d'abord un grand merci à Glorio Aza au four et au moulin de la caméra. Un grand merci aussi directement comme ça à mon vieux Bruno Lubika. L'argent propre en bon soin à Djongonda Imen était avantageuse patron éternel. Un grand merci à Chouna Chanel, la parisienne, et moi Sinzambe, je te salue depuis quelque part. Un grand merci à Maître Carole Chaming, à légende du barreau. On a pu gloire moulé les snipers, pourquoi pas aussi. Na boss Rigen et quoi mixage et quoi minute à Bélé construction agence Balobi. Sur un besoin de location, un bangin, un bâton immeuble. Était à 10 000 étages, donc contactez Bélé construction dans TikTok, dans Facebook. Au soin Rigen et quoi mixage. Un grand merci aussi à Namon, on a battu tout. Oh voilà, en Arabie Saoudite, on a besoin de like, de commentaires parce qu'il y a à boire et à manger, parce que j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous encore une fois Liverpool, le sniper de tous les Gaulois, n'a un de développer actualité de l'air. Bonjour Liverpool. Bonjour Dielo Mata. Bonjour Nabatutu Balinga Bisso. Bonjour Naba Gaulois, Gauloises, gladiateurs, combattants, fanatiques à papier VO ya mutema. Pour les padres, azana fanatiques ya mutema. Balinga na bolingo ya solo pour salara makambo ya bien. Bonjour et assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier. Bon carême à vous. Na batutu ba na temps carême na bi nzambe alimbisa masumu na biso ko banda lelo na juto bandaki carême na mukolo to fonga carême nzambe yemo waza maître ya temps et circonstances ya zahala a to biso na islam to ba ala wakubar. Donc cela veut dire que Nzamba za moko peto ndima que Yesu mwana Nzambe azabena véritable mwana ya Nzambe. Nzambe azara moko biso tout ça na mode Ramadan attitude na biso dara toujours le sambo titre refongola mais na ndenga ba boulot to ça musana biso normal musala elingo bateke soki bozana ba mabondeli bosala musala même Nzambe mo lobaki bokende ko luka après ko luka bozonga epai na ngai na repesa bino pe oyo luka biso to ça na ba lo sambo mais actualité domine fait regola musala est obligé biso ke toya to panza sango to pesa information pour bientôt là to na Paris pour na double Adidas Arena bientôt là to rozala na Suisse pour na Arena ya Genève dans Makambutu eza kitoko fait regola ni kaboronina aza on a toujours ouais, azo pesa les meilleurs. Moi tant que les meilleurs, c'est que les meilleurs ça. Pour na banda introduction na biso, merci na bureau, merci na équipe complète fait rigolo ba travailler na fait rigolo na Paris, na Kinshasa. Merci na ba Afrique du Sud oya biso, pour Afrique du Sud peneza mboka na biso. Surtout ba na Cape Town ba Gaulois, ba patron na Cape Town, ba tiki ngaité, ba tiki papier VT, ba tiki bisoté, toujours musala kitoko, vienanga accent Vwandu. Voix ma famille, Bambote Belé, na Cape Town, na Afrique du Sud, viennent
Joël Congo Mobutu, muto boko le Porsche Panamera, toujours le rôle là. Mabata, le rôle là Bamboa, le rôle là Bangombe. Na pesi sumbote na vie nanga Youssouf Pourada, 2 fois boss, 3 fois boss Mwandu na Cape Town. Assalamu alaikum na yo. Na pesi subambote na vie nanga Kiki de Paris, depuis Afrique du Sud na Cape Town, na ba na tout na palais, na mère Bambote Belé, sans oublier maître Junior là de Cape Town, ou achara bena TV munene na Cape Town. A otala biso monde to sa émission boy bana Afrique du Sud nyonso bana Johannesburg bana Durban bana Cape Town ba otala bena TV ya munene ba otala biso. Merci na bino ba ya Cape Town, merci na vie na nga Didé Chombo Petit Jésus de Afrique du Sud, merci na Yannick Kilia Rombox donc patron ya solo to ça on a pour na bango, merci na boss Fay Mbungu boss Fay Mbungu le patron business donc yezara boss Fay Mbungu business patron ndeko ya Mwalim Ndombe otolo bagalelo ke Mwalim Ndombe Mwalim papa na Miller Luntele ya biso ya palin. Assalamu alaikum na yo, assalamu alaikum lisusu na masana ngai ndeko na ngai Yannick méthode de Bruxelles yesko aza mujahiding donc mujahiding islam to zara na ba musulman na ba mujahiding na ba palestinien donc islam ne tombera jamais. Donc na pesi su ba mbote na trésor Faso depuis Suisse, bambote belé maître Alfred Ngoyi depuis Suisse, na pesi su ba mbote na masana nga papa na Queen Ninga le patron de TM Service na ba boulot ebelé. Na pesi mbote lisusu na vie na Freddy Badjana motema ya mama Nadine Badjana depuis Paris, lettre F, fondation FMM Oyo et pesi paper V na ba Gaulois na ba na Paris after Moncon kitoko na Paris après Adidas Arena ya le 21 biso de kuta na Paris na Champs-Élysées pona milulu to ozana ngo paper V a ozana after Moncon na Paris. Donc après double Adidas Arena ozana after Moncon na Paris et ozana na Champs-Élysées on a ba tout ba after ezana ngo belé mais un vrai after ezana compte à fondation FMM wana ya vina biso Freddy Badjana biso to kuta na wana après le 21 après concert. Bon actualité, dans notre actualité 2000 Ferrego là, le 13 avril tu as un concert de revoir na Aquasplash na 14e mairie, ba Gaulois, Bolo Tara Adidas. Pebo somba billet ça na $5, il y a 5000, il y a $10. Un vrai concert. Donc bon, Ferrego la bêta ba concert à Pambate. Depuis to bêta na 20 mai, to bêta na showbiz. Papa va passer sur cette opportunité. Tout le monde a eu une dynastie. Préparation en a au sala. Il y a double Adidas Arena. Na concert il y a Arena, il y a Genève. Tout le monde a un mandambo na Aquasplash. À part ça, tu répéter chaque jour chez Mama Rosa na place des évolués. Sur la place des évolués, Tuni place où Papa a répété. Bah on a ça yo place tout coup t'en a bah visa ponda. Bah j'irai ces zamba. Ba maître Djibé Belanga Makofi, ba DG Polo, ba Pichu Botoko, ba Christian Ngali, côté Poto, Béra de Prince des Amunda, Maman Dorothée Ferré, sans oublier Oncle Adadan Guabana, Tobo Sanité Générale Fiskele, les Abisso, na ba Matete la Gauloise, Bino Toubouana Paris, ba Prince Bakali, ba Marlène Kassanda, ba Toutou à Paris, rendez-vous le 21 et le 20. Na Paris na double Adidas Arena après la double Adidas Arena ndeto en after wana donc tout va bien paper V album kitoko dynastie wana les albums otobe ngango et changer ka ba couleur et de le matin les albums lelo et ko édiquer et la qui si différence il y a faire na ba faux chanteur na ba jeune talent na ba petit musicien. Mais Lobby dynastie ezo la sabongo ya na kam susu to na kam susu mona ba lobby qui no dynastie album oyo ba featuring ezebele mais yo qualité album e betité tikelga ko betara na bakari ba nzembo ya content des obeta susu betité Liverpool attaque sniper ya ba Gaulois oro ba netini na bato ba otaki ba dynastie album o simbitele mitema na bango na mitema ba tutu ba yebidi lo mato mo lelo nde toza boya die Ferrego la aza maître ya musique ya Congo. Aza maître ya génération. Mon ndenge toza boye Papa Hervé aza muninga na bangote. Soko yo album, on comprend l'album eza na ba couleur différent. Eza na ba couleur o lelo tango to fanda soko ki wantensi
oyoki double to, oyoki mboka bilengi, oyoki visa, oyoki banzembo lokola ba matirisé, oyoki banzembo lokola ba pigeon voyageur, oyoki banzembo lokola ba seconde chance, on comprendre que Ferré maître ya musique ya Congo. Dis moins que ba lobby et ça ba featuring et belé mais album et bétité quelques chants, mais quelques chants n'a rien bétité album. Parce que tu as combien de chansons où ils ont ça succès, tu as ba pigeon voyageur et bétara. Tu as ba double to, ba baye bien. Tu as ba visa, ba baye bien. Tu as ba seconde chance, ba baye bien. Au moment niveau, ceux qui tu as ba médaille d'or. Tu as ba nzembo le rôle neti, ba écriture chinoise, ba baye bien. Donc dis-moi que album Nabiso, tango bimaki avant tout comme on a 1 mois, 2 mois et c'est là qui déjà ba nzembo ça qui d'aba 1 million de vies. Dis-moi que l'album Nabiso fait rigoler ba baye tango ya audio. C'est la toute première fois jeune Congolais mis cet album et ça lit 1 mois, 2 mois à Tchaba clip et ça a fait. Si le lot on a clipté. À part clip à Ouragan, na clip à seconde chance to bimisaka. Tes dernières danses. Pour seconde chance c'est ça au Tumbeli Eric Ozebande. Dernière danse c'est ça au Papa Hervé à ça la clip na Kenya, à bimisa ba Kenya et ça ba tactique à Mikolo. Moi sur l'album on comprend l'album na biso ba tactique à Mikolo. Sur qui chant oyoki arrangement, oyoki ba care, oyoki ba vocal, on comprend que les albums lelo ekozalate. Avant elongwa pour faire rigola, achaka album alongolango. Donc merci na ba Gaulois, ndenge bosa musala kitoko, clip à visa et ekende 3 millions de vies. Clip à Ouragan et ekende 3 millions de vies. Écriture chinoise et ekende 3 millions de vies. Au mon niveau, pe album e bima batu ba wela ba nzembo bawela mabanga na TikTok enga linga nzembo yo enga linga visa enga linga ka Ouragan enga linga matirisé enga linga ka mboka bilengi enga linga ka na linga nzembo avena nga selo basala featuring na le padre ezara nini soso magistrat nzembo ya vena biso melela basala featuring na Ferregola ezara nini amour impossible. Au moins, niveau so qui nzembo avena nga type bokana wa miel de son ba yemba na Ferregola eza maman na chant. Donc biso Ferregola za maître ya musique ya Congo. Maître ya musique ya Congo pe na ndenge to na ba jeune boye mutale ki fere na ndule na mbongo na koyemba na kolata na bandaku na bana ya kitoko na bana mayele na bana basambelaka c'est Ferregola. Donc pas de panique na terrain. Papa Hervé a éduqué musique à Congo. Mais er lobby que Papa Hervé l'équipe a tout tangiwana mais biso pour le matarano milieu du village to yamba tout na yamba ipe ba lobby que pour na bango numéro 1 musique à Congo lelo actuellement c'est Fally Ipupa. Pona bango babi pona bango mais pona ba congolais te. Ngana lo ba pona ba congolais. Muta simba jeunesse ya musique à Congo c'est Ferregola. Pona ba congolais. O ezaka ko telema lelo yembi papa taboulé. Ayembi king kestere meneya. Ayemba ngo dans le stade de Martyra. Mais numéro 1 wana. Pour mutu na bango moni Fally pas na ba qualité na ya moins bien. Mais ba qualité ya bien té, ya moins bien. Le Liverpool a bien ya moins bien. Moins bien. Pour ya moins bien cela veut dire que les premiers ba welaka eza ya bien té. Pour so batikeli Fally lelo, yemba nzembo king kestere meneya. Na yembeli nzembo oyo lari akoyemba te nga kuna misete me na yembi sa demi-ton mais Fally akoyemba ndenga na yembi boete ezali selite ya akoyemba te Fally ayemba na ba difficulté ayemba na lolemo ayemba na ba organe Liverpool to so la bête ba mbalo ba makambo pour numéro 1 faut na chant so batikeli nzembo mama beti masiki no yembi ngo danger malgré dans nzembo ya mwasi so batikeli nzembo mama mbili ya belle o yembi ngo danger muto sala ngo Ferregola Fally akoyema nzembo mambili ya belte masili ya mupalea o le padre yemba na stade na voini na batuni ba obetela yango tout cela bien ndeko nanga dielo ngana bato simate ba mission na sima boka instrumentiste mais lokola ya ferité mais instrumentiste a faire ba betaka pona musique ya Congo mais instrumentiste a Fally ba betaka pona Fally eza différent. Koyemba nzembo aga mettre lombo makiadi sans organe sans demi-ton et bimi kitoko ça lui peut succès
koyemba nzembo pepe kale siko abandango kala moni devoir to pesi fali yangwana devoir ezaki ayemba banzembo ba grand sans organe, sans autotune, sans demi-ton. Pour les premières affaires, pour faire oui, maintenant, pepe kale normal, président Fandi, ba congolais, ba député, ba sénateur, ba généraux, ba mama ba teka malewa, ba mama ba teka ba bipupula. Na wonza kingabo ba comprendre que faire. Eza tembete, so tembeza, gouvernement za ona. Ata gouvernement to bimisa siko na deuxième mandat fachi. Ba tie fali, ba tie faire. Total so nani aller pour mais pour to lo ba mamba les premiers trop. Au moment où on a jibé ba betana ba bal na fikine ba betana ba bal au senti que wera azaboye jiba azaboye siko biso faire des pas ala likolo atika la okitate asala 5 ans mis album te faire aka likolo asala 10 ans faire aka likolo so ba tike na live a pandi live kitoko mokile sepeli yango la ça que faire azali les premiers biso faire les premiers na ba combattant ba boke tu premier ba commandant iso hein, bah mettre toujours en bon, bah roger les combattants, bah tu faire les premiers. Pe mindele ya France bah confirmer que faire ça les premiers. Et mindele moi bah PD, bah sangani 3-4 bah yé, bah peut si faire trophée mon boui bah le baké, faire ende les premiers, faire atondi ça dida sarena, plus jamais. Biso faire ensemble en bas qui toko na poto, pe ba na poto, na ba wesh, na ba maman bah bota bah wesh wana, na ba papa ya bah wesh. Bah comprendre que faire numéro 1 musique à Congo, faire les premiers de l'omata, bah tika distraction. Fallait distraction. Il fallait que tu distraire musique à Congo. Ah, Liverpool. Liverpool. Moutazo soit pas trophée. Moutazo ba disque certifié, disque d'or certifié, ba disque de platine, ba single de platine. Tout cela bien. Qu'on soit single de platine, qu'on soit disque d'or certifié, et ça comme un numéro 1 musique à Congo. Mon numéro 1 musique à Congo, et ça d'abord faut un chant. Chant, cela veut dire qu'il faut un belle musique à Congo. Si on va tirer papa ndombo petoun, ou y a bien au danger. Faire un bien musicien, tout bas grand chanteur, tout mon kill. Mais y a un bango des gens. La France congolais faire un bana papa Pepe Kale, un bana banana manda chante, un bana king kestere menea. Au mon niveau, un bana vejoski kambuguta. Hein? Un bana papa taboulay, papa wemba. Déjà yemba si au niveau on a fallu dans nos comaté quelque chose va trophée né va PD va trophée na retirer na nous retirer pour na fallu ana na mboko atonga nini bo retirer pour na ye ana école sala bana batanga ofele to za na ndako moi 10 niveau ezati atana bandala ngo pesa vraiment na bandal te bino bana bandal eza commune bato 15 000 bien bato bisa fille mon mikolo na 15 000 francs donc ba jeune bandal 15 000 au moins jeune muso na te valo bangana mwana bandal o ngiri na bandal ngiri ne lokote fali pe na bandal azana ndako moka danger te koleka ndako pepe kalatika koleka ndako king kestere mené atika koleka toison d'or ya les rois de la forêt azana ngote so tango mona soba mo fa na te valo bake o faire boité fallait à mon bandal ya suite tant de bandal la suite ça veut dire que ndaku na bango eza ndaku après makelele chez bango eza bongo aza mona bandal bandako onel te mais ba jeune na bandako onel ba sele yo ba flamme kapa ya ba pesa espoir ya kozala fali na bandal mais mutaleki fali na bandal ezara affaire allez que sukuna ndelo wala million na bango million na bango Milia falite abandi bandule ne bakitambo on a biso que aza mwana ya bandal ya vrai te au mona so ba mo fa na te vabi ke mona bandal te pengirengiri na bandal esaka ndenge moko pour toi na kisasa ata matete ata masina atanga bata bumbu eza ndenge moko eza ba commune ya Kinshasa makambo na ba Côte d'Ivoire ezalaka te na Abidjan kibalo ba ke o quartier moko boye eleki quartier wana au bâché na quartier wana baleki bâché na quartier zaka Congo vu que bato nzala to se belé on va muto afanda bina ke bandel leki ngiringiri mais otala bandel ngo bandel za na ndako 10 niveau te lokwa ka ngiringiri za bandel mo bandako 10 niveau ezate suele ka ngiringiri ndeni pona ngiringiri penda kwa 10 niveau ezate nanga bape immeuble à 10 niveau ezate donc c'est ça mo banda mbudi ti maluku 10 niveaux c'est la raté comme ko kotande mikolo na ba commune akini ba lingwala
et kende bakasa vubu bakalamu ndeko tambola na bandali ndako di niveau ezate yande mona ngiri ngoto biso ko toba congolais toba kinois ya solo na kolika na TVT na lobaki matete leki lemba buzoba seke naza kinois te na kolika na TV na lobaki ke njil eleki masina seke na congolais biso lingi ezala njil ezala masina ezaki sasa ne se fait comment développer. Merci beaucoup Liverpool, tu as évolué. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre mouvement soit Batouba na faire rigola na la team Wata parce que tout le monde ces derniers temps j'ai des ping-pong on dirait pena maman beke zongi parce que tu l'as dit sortie médiatique a dit mo la kutu akomti alobi que faire rigola fois zonga non chic na habité mais héritier Wata bi y a rien entre une affaire sauf que dynastie de albara moyen bête parce que il y a un préparatif et album na donc na habité guerre ni les assois entre faire rigola na héritier Wata bon ndeko na ngadi lo mata moni neti moni mwana na héritier ça patron ya banani héritier za patron ya banani la musique ya Congo da somba voiture à sikane ba faire ba pia ba Porsche Panamera tu wando bengi boss live kala bon boss live ya faire un millionnaire faire aller à la musique faire à outa dalenea a maman na musique ti le loza faire ana ba palin ana ba car ana bana ba ça éduqué en plus faire ça la ba film à porno té héritier ça la film à porno ya ofélé ba pesa mbongo té sans caméra na téléphone na ye c'est un lâche. Non, non, vérité, c'est un lâche. On dit qu'il lâche un na hypocrisie. Yo mo héritier le na TV obike. Ngai batuna na posa batuna ba teka disque nanga. Qui lâche yangona. Mena sima otinda bango ba finga pa pervé. Après ça mo le na TV ba faire ba finga nga. Oboso ni tongo batuna ba ro finga faire. Tango imbécile o dadi mo lo ba na TV ke. C'est un imbécile. Au qualifié. Dadi Mola c'est un imbécile, c'est un moussendi. Finga te ko Liverpool. Tu n'as pas ce imbécile ta Dadi Mola. Dadi Mola c'est un imbécile par rapport à bala moi si à batuna poto. Moi ça uta poto aye. Ba beba na mobali na ye. A komi ki sasa ye, a influencé. Ngana on sala ngote ki moi ça batu. D'ailleurs bas ba uta poto, bas si toi poto ba rabasi ya batu. Pose moi si no mona poto eza pasi. Tous les bas à poto ba basi à bateau. Ba ya ko tromper ba jeune à Congo, ba jeune à Kisasa. So ye moi si mo ko poto ba swana kana mobali na ye. Alinga pesa mobali ne mutu pasi, to mutema pasi aya Kisasa abala ye coutumier, religieux et civil. Au moins asko ke imbécilité d'adi mola. Pena kati na mukuse c'est un PD. Yo le bien mutabali abala kana ki PD na bomba sanga ngo pour qu'est-ce na mongo za ba PD la timu wote za ba PD eza ba to nzala ko ba noko na ye moko héritier mutu nzala aza boss live boss ba nani boss ya sanda ku ya salupangu ya bandeko bakenda poto nzela Turquie na bana na ye olo ba boss faire c'est un boss mutu moto na famille a faire à voyager nzela Turquie héritier ndé mona fali bakenda poto nzela Turquie donc soko tindi batuno héritier ba otake fere diku biso to koye biso ba vérité ba golo ba za prêt ba lingi mambo héritier té et pas fere pozo tinda batuna cesse ba o manquer faire respect c'est un lâche au moins à niveau qui yem ta tindi bango bon ezanani dadi mola tango le na TV mais amuto héritier tango le na TV ba ke fere azonga la classe faire atanga bien té bon héritier atanga bien héritier tanga classe bien muto songa classe kuna ki mukolo ezala raté soni na ki mukolo batanga bongo te na ki mukolo batanga na poto ne ba papa wemba batanga ga ninge batanga ninge ba vie kester batanga na poto na ki mukolo na ninga bien mundela tangisio alongolio mentalité mabe ayena ona ki bonne manière héritier tangi na kisasa opesa mbongo pour ba mission diplômé alors que ne ba chic to moni aga kasi classe ya mbongo te classe à moi $100 en plus il y a autant na matete po batba e bati attention diplôme et rêver ça bango bote album na bino Dadi Mola yo enseignant ke itangisa nas enseignant atangisa rat abanda ko tangisa kala na bien mutu atangisa kala e ko soko ko finga fere tokoya ko finga héritier me tolo baraka asa lâche
atinda batune na CC ba manquer faire respect après le na TV a olela lela olela po ni biso muto tinde héritier mis album ma B album eza mabe album eza ma B album chemin de la gloire zo beta déjà chemin bibembe chemin bato ba porno c'est muto porno chemin de la gloire zo beta chemin ezo beta wapi album beta faut ça ba 1 million nzembo ça 1 nzembo na sel 1 million de vité zo ya malé ya malé mbete yo course oluka na faire olingo contrat album a faire 10 jours yango to ke 2 semaines et bimagi sur les 15 mars l'autre au Kende bientôt là le 30 mars donc ça fait déjà 15 jours yango banzembo na ba 300 vies ndeka biso do sa émission et ça la 300 vies 200 vies ndenge pe yepe banzembo za na ba 100 vies aza musicien muke héritier faut pas comparer na Fabregas Mutaleki obike logo zolo bango to Liverpool les gars guide na bango héritier c'est un jeune talent tika blogo te jeune talent bonga za nani na musique ya Kongo za nani yebisanga za nani troisième album ya mabe ya misa retirada abetela ngo ni concert à munene banzembo et ça là ba 1 million de viteti lelo abimisi mi ange mi démon banzembo ça ba 1 million de viteti lelo ba beta ni na Cameroun ni na Abidjan ni na Togo mais lobby de abona kato mom ke lobby ni na Abidjan na chola d'interview na yemoko goka lobby que non aza le seul artiste oyo a le seul thème na génération na ya beta abeta parler de abeta concert na parler de congrès si je me trompe pas donc bazara ye fali na Koffi Olomide ça beta ngo ya mabeti boyo abeta concert bien ko le faire obeta concert na parler du congrès héritier na répondre yo obeta concert na parler du congrès ya mabe ya communauté ivoirien grâce à producteur na David Monso wana boyo abeta concert bien ateka billet combien yé d'aba ivoirien ba fanda de 22h 6h 7h ni ba fanda la faire na fait moi faire après ça bino devoir na fali on okumbisa héritier ya kumisa sufa kumisa fali afanatika fali kumisa fali baza bana ba kitambo ba fali kuna bato bakibinda ko bato makelele bato ba PD ebite Liverpool leader na bango za nani vena biso Dudu Kibinda leader a héritier leader ba fali ve Dudu Kibinda côté ba uta kuna na mbunda omona te fali toujours mbunda putuku héritier be ka kimbunda obeta na palais du congrès à Côte d'Ivoire obeta concert ya Ophélie ezaki sur invitation ya David Monso faire abeta na fait moi Bouba abeta lever les rideaux à faire na fait moi yo ko beta concert Bouba beta lever les rideaux no héritier faire ni no sala batu faire ni no sala Fabregas Aleki héritier c'est un jeune talent Fabregas Aleki héritier est un simple chanteur congolais na bien simple chanteur congolais simple akoyemba ne moi bien mais ça peut grand chanteur te aimba bien aimba moi bien héritier c'est un simple chanteur congolais ce que Fabregas c'est musicien congolais niveau où tu vas faire aider pour faire ego la imba dana ba Pepe Kale faire imba dana ba Papa Madilou donc faire interpréter Madilou Kitoko faire interpréter Pepe Kale Kitoko na nenga ba norme musique ya Congo parce que l'on est là que Fabregas Aleki héritier c'est non Fabregas Aleki héritier pour Fabregas a robwaka Fabregas a un musicien a un ndouleman neto ba pena que Fabregas a ba faire ego la ako bwaka ako bina ako yemba ako pesa danse ako pesa cri ako sala ako loba ba landi maloba na ye ako bimisa ba musicien au moins que Fabregas Aleki héritier héritier mais catégorie les arguments ali Fabregas a bois kaka ba générique sali succès en Afrique mais batawata balobi que Fabregas style étant comme musicien kuta déjà wata za na game wata dana succès wata ba nord ni depuis ba 99 ba congolais c'est un faux débat oko kuta mutu na bale mais oleki mutu na makambo Mbappé pas kuta batut mais le Mbappé za pamba meilleur joueur au monde ba Vinicius ba kuta batut o ya Real ba Cristiano ba kuta batut ba Messi ba kuta batut mais le Messi na 8 ballons d'or Cristiano na 5 ballons d'or o ba Benzema ba zoate héritier Fabregas ko kuta na ndule et ça faux débat ba wera ba jibe ba kuta ba Pepe Kale mais ba wera ba beta ba double zénith vrai ou faux si ko Fabregas soki a kuta héritier c'est faux débat ba tuni ba mailete
bato héritier ba maele te faut ba luka ba teka héritier en Afrique a teka mité aza petit musicien mais en Afrique aza nanu te héritier faut plus que ça auto trophée allez héritier auto meilleur musicien en Afrique centrale meilleur musicien francophone héritier azongo mukoni pe auto misa rebonzele lelo rebonzele ba chassel même ba bina on a Marseille ba joueur ba bina on a Côte d'Ivoire au mon niveau sans côté na poto sans côté ba challenge peso beta ko le album mérité rebonzele na pamba et beta nini et beta ko le album mérité et pe ba nombre de filles ko le album mérité et ça ba challenge ko le album mérité aleki héritier na kosala musicien congolais akobimisa batu abimisa ba bina filé abimisa ba iboto lelo beka makoma okende poto koya toyebaka epa ya Fabrigas à part orchestre Ruta lelo yebisanga na ba animateur à part ba Kunzardo ba Blaise créateur ba tubidi ya mboka ba mwana Kongo nani aza kuna pe pa héritier robwaka na shomi na ngweri jamais ba nani ba komba ba ambulance ba ali animateur ambulance animateur abwaka na wenge asala succès loka ba shomi chemin ba no sala succès pas mona na Robinho oyebi bien yem tapé ça Robinho oran na Robinho asalela ka série wana pour lelo oran na chemin longo na ngwa kena on chef Fabrikas oyebi bien lelo shomi azana ba type oyo lelo sora yeba bi kona shomi ambulance no ba yebi ete ambulance a tellement chemin tele ba Hollande ba Hollande shomi chemin l'équipe animateur tout baza et pas ya moi na wan héritier na kobwaka na vie na makamu chemin za na 10 ans États-Unis ana moi na États-Unis o ba ambulance bazana ngoti tout le moment mon biso to abatwa kisasa to abatwa ya musique to ebi shomi to ebi ambulance to ebi Kunzardo longwa la team wata ambulance ko boka biloko na yeti héritier mo témoin interprétaka mabe nana yebite tano générique onanu oyo ambulance abwaki eza ba jara ba générique ba wenge ya kala o lelo bina mo ate na Afrique oui il fallait pas auto beta générique ya bongo et ça la succès en Afrique lelo za lokana neti ba mwambuyi o mona mwambuyi ivoirien ko bina ngo mundela ko bina ngo président c'est ko bina ngo moi sa ministre ko bina ngo maman honorable ko bina ngo sénateur ko bina ngo mwambuyi na lali do na mwana bébé ko bina ngo preuve tout le monde ba challenge ya mwambuyi bana ba bébé ba patron ba ministre ba roi mindele ba obinango to pesi bango deux génériques ya Afrique eza kilo bizorbi na mwambuyi o eza lelo eza na top na Afrique oku même na mwana na fali lelo abungi na ba générique admisa générique total faire kangi bango na chant na succès na ba générique ba comprendre nga na ba palin. Donc niveau à faire les musique à Congo ça toi na bizorbi et binama monde entier eza type tozana mwambu lelo eza type si vous pas héritier mukona babeta général roi mwambu et soit étant mais toujours cité des malé Liverpool me battre lobby que boza faire na héritier baza bana wenge plan wenge pourquoi ba riko potana bon ke bazo potana te héritier ndazo diembela faire au monte que mutuna ko lobake faire atanga bien te pour faire songe la classe bana ba mabe Moutenga n'a pas répondre. N'a pas répondre à votre héritier. Batinda qui suba sa père na mamba finga papa Hervé Moukousse amela radiamba yo bien ngote. Kaka héritier on a. En plus héritier beta masolo ya yo. Ko beta masolo maison mère té. Déjà maison mère déjà bo salama kambu et si là. Tout ça c'est comme ramna biso moko. Au moins tellement ramna biso moko héritier en retard. Tout ça na matanga papa Tienti Sekedi awa. Na ba ne utoleka. On va tout le monde en 2022, 2023, 2024. Héritier Wela, maison mère et Béti Kiti. BCBG Mati et Kiti. Héritier Wela, podium na moi na wana wase quoi. Moi na wase quoi, tigelier Betakas. Na moi na wase quoi. A moi na muketi. Moi na muketi ndi. Ada moi na muketi musique ya Congo. Abeta stade ya Mpiaka. Aoke beta arena ya Mpiaka. C'est libino libani. Abeta ndena Didas Arena. Abeta Didas Arena ya mabe epola ya bandoki ya mabe. Azane loko rosala te siko en Afrique. Et azaka loko l'héritier wana wase quoi. Ba ndenge mon héritier la musique ya Congo. Basala ba Mpiaka, basana ba tibite, ba yebi bango na Afrique te. Wase quoi héritier.
Na Angola bayebi wase kwa te. Comme tu beta Fimbu. Avant na makambu ya héritier. Na Angola bayebi wase kwa te. Fimbu. Na Centrafrique bayebi wase kwa te. Na Togo bayebi wase kwa te. Bosko na poto. Bano ba weshwa mikolo. Azabe na nzembo te. Oye c'est la succès en Afrique lokwa ba mwambui, lokwa ba bizorbi, lokwa ba visa. Ba beta Fimbu. Lokwa ba olo ba Fimbu, Fimbu za nzembo. Fimbu ndi nzembo. Est-ce que Fimbu wana eza type Fimbu wana na poto bayebi yango. Bayebi yango te. Mais lelo di moins que total héritier. On va se comparer na faire. Te. Moutou na bino beaucoup te la fali beaucoup misa. Quand héritier na moto bagi formule 7 so formule 9 so album a fali ma be wana et l'équipe dynastie. Aleki suna te va chancer que o dynastie les albums oyo bande ko nga ba travailler ngai na zabo ezaki lâche. Azaka lâche le la fali, azaka anti valeur le la fali, azaka musendi le la fali. C'est un musendi. Na ba tourner tout ba to héritier na ba musicien héritier. Na staff na ye ba sendi ba za anti valeur. Non, c'est une vérité. Et que si bon ba yego finga bisoti. Tango yego bagé faire son la classe. Au beau sentir faire na ba Liverpool. Mo sentir faire na ba musée kindingo. Faire na ba couvre les gola ba roya pe ko répondre yo na manière o kande ndé mo na répondre bo. Pe comme la bino. Pe prison zate pour musa côté prison jour moi bimi. Donc y complication na côté prison jour moi na robima pour na salir le roté. Pour o kangisa na mama misiki ba tu na sali nini. Pour la loi chef de l'État tché ya mboka nazali banda ba loi wana nako simba munduki tena bomande ko nanga congolais nako simba lichette tena boto la mutu téléphone mbongo na ye do ba loi wana nazate mama musique etalaka mboka te na mboka to ba pota na boye to pota na ndenge ba vena biso ba king tegela ba zaro pota na kala na ba sankara de kuta na ba Roger Ngandu na ba Mosaka na ba Papi Flick que soko lobi na wera likamwa mabe ba to BCBG ba répondre wera na manière na bango. Soro lobby na jibe mabe batu ya maison mère ba ko répondre na manière na bango. Soro lobby na besi do senti que to solo la mambo ndenge mamongo sala donc nde to solo mama musique normal ba ka ko loba mabe po na faire biso beto ndo loba ka bolamu ya musique ya Congo mumta si musique ya Congo eza faire. Mais il y a le qui fait rigoler la musique à Congo Tolanda qui dernièrement sorti médiatique ça il y a le qui faut comparer fait rigoler là fallait habiller le gola à ce système de calcul banil 40 habiller fait rigoler à 5 fois moni mona ça c'est un imbécile c'est un musenzi c'est un anti-valeur le wakaka fali na berité ane kiri na bango amuta kitambo amuta kibinda azamutu ya ba fali na berité akotira rondi ma ferité ça c'est azana comédien te na mito ba comédien ba ça le roi ba Herman Amis mon Herman Amis a sala slogan de lo batu ba lo bango Herman Amis a bali na famille présidentielle pe azana capacité au na TV5 na France 24 na Afrique 24 ko ça la comédie professionnelle ba ça c'est baba comédien ti baba to maboke ce sont des PD ce sont des comédiens yanzala ba zumbongo na maboke pe mbonga malongati. Ça pas trop ba comédien pas trop ba comédien aleki sobete aleki vena biso bodoté aleki vena biso lombete yaza patron ya ba comédien o baza ba PD pe en plus fali na faire fali c'est fali so to comparer fali na faire na ba mboka fali c'est un Rwanda fali c'est un Rwanda. À côté na Congo combien de fois faire c'est un Congo où ils ont la bombe belé tu imagines toi faire azar riche à koyemba musique à Congo banda A tina Z banda na B tina O banda na O tina P yo yango to bige fali c'est un Rwanda c'est un Rwandais P faire c'est un Congolais de période c'est pas congolais congolais té na ndinga musique ya Congo fali c'est un Rwanda ce que comparer Rwanda na Congo au mona ke ba Rwandais mitema mabe ba Rwandais ba yibara biso ba bomara biso po ba soka moi coltan moi cuivre moi diamant po mboka na bango pe vivre ndenge moko na fali il faut atinda batu ba finga ferré il faut akota ba courrier na ambassade faire mi mabiso pototé au moins d'aba père
mais million lobi que le toujours chité non de malé malé mais on rappelle le moi bon lobi que fait rigola ko amima batu na mikili asengi batu ba $2500 ya gloire di ba bio fait rigola amima pe bino mikili na linga ya ba Turquie ya ba Grèce même bango ba sera visa ya Grèce. Sozu visa Grèce, sozu Schengen oza et au voyager partout. Au rolonga en matière France, au na France après que Grèce. Au rolonga pe Grèce au zongi France. To kendenzela Grèce. To kendenzela ya Roissy, ya bino nini. Fallait ça la magamune faire afanda calme. Congolais to comprendre ngo. To beta stade de martyrs, fallait beta stade na faire afanda calme. Azala kutu même na prison. Donc à lobate biso to lobate to fanda to otala. Tango komara faire beta stade. Ba kotsa ba courrier. Na ba compagnie tout. Oyo ba soutenir ba jeune musicien congolais. Parce oh to benga ba sponsor. Oye bien ngote. Ba kotsa ba courrier ba sponsoriser faire été. Wana falina batuna ba yakunelo mo fadam. Pour pas combattre un concert à Mouninga et Congolais. En plus, il fallait même combat faire un ndako nganga. Oui, bah, fali ba lobango. Moi, nana mutum nene sakara lobango. Moi, nana mutum nene jira za na poto. Tant mon la vidéo ya maître Gims na fait rigola. À lobango. À ça la succès total aïe. Mais faire ça ra succès. Faire à uta poto ya to yamba en pleine moula. Oh le baro yamba mise monta Congo. Et ça la matin la génération na biso. Faire un stade de martyrs, ça sponsor. Ni Boalima, ni Bois Congo, ni Beltexco. Stade de Tonda, plein 16 heures. Fallait zongi le lobby que aïe, abandonner la stade pour ça la RR. Faire ça que RR na musique à Congo. Donc musique est aïe. Lelo mamba poto, ba pandi sango ge faire avec biso poto pesa, ba $2500. Le vous nous le coûta. Bo banganin. Ba banga ba la musique au faire avec na poto. Soit que na biso poto tant to zonga façon to kumisa concert na boulot to sa na poto biso to ke soit na te to ke finga te to finga na te to ke sa boulot ndenge to saka boulot na stade de Martyrs to teka billet stade de Tonda ndenge to ke sa boulot na poto pour arena de faire sali double soldat ndeko nanga aucun mission comme on la sala soldat na France oyebi bien frère oyebi. Fallait tchemakele fallait beti barena ateka billet combien le biso to beta concert billet sugi à 57 €, VIP à 250 € na zongi attention bien on baza ebele ce que fallait beti arena billet ne combien auto sala soldat billet tikamaki combien ba kabola ba billet na poto ya ofele fallait apprendre les na teva bi ngana laisser musique té oteka billet na combien na poto pe sala soldat wapi. Pour ça, les soldats font certifier na maison de production tout en France. Nous avons fait rigolo là. Toutes les France qui fait à les soldats. Toutes les France. Na Macron qui fait à les soldats. Na Brigitte qui fait à les soldats. Mon niveau, na ba soldats français, na peuple français. Qui fait à les soldats. Puis baby que billet fait été comme billet sous que ça 57 €. Toi na billet ça 87 €, billet moi ça 90 €. Billet à 100 €, et ça va catégorie par catégorie. En plus, Gaulois va sommer bien encore. Puis ça des concerts. On fallait à Kobetate. Place où Memi Fali, et place où fallait commenter la musique à Congo. Bon, on dit pas double zénith, à 20 ans, on a double zénith. C'est rien, tu as Twitter, tu as TikTok, tu as Snapchat, tu as Facebook, Instagram, tu as Imo, mais le lot, tu as YouTube. Tu as Twitter, tu Twitter concert à faire, tu liker faire na TikTok, tu partager faire na Facebook. En plus, ils ont suivi na streaming. Au moins, au niveau, ce qu'on fallait dans la père wana, pour faire les faire bien, hériter, faire été. Oh, et ça bétane orchestre moi. Maison mère déjà c'est une 15 affaires à Zaïna Ajinin. Héritier maison mère faire dans na mapango, faire atinda ba chéri, ba yorli, ba mama ribana ba kenda da poto. À un niveau, tu as un niveau. Ce qu'il fallait bien. Fallait faire que tant qu'il fallait au Kemba, faire des atines de bande de poto. Fallait bande quoi, fallait na bande quoi, moi ça fallait voyager à poto de la Turquie. Isabelle Zouki a d'abord Rayana nana ketchup. A voyager à poto de la Turquie. Bah toi Turquie bah monaye. Bah toi Grèce bah monaye. Na Grèce bah monan de quoi faire était na Turquie.
Ba mona mona fait arrêter Davina Gola zara na Turquie azonga Kisasa a maté la France a. Ozo mona niveau, donc toi niveau monté. Fali a banga faire makasi papa. Ayebi que double Adidas arena o ya faire. Et ça na France mboka ba Bouba, mboka ba Caris, mboka ba Nino, mboka ba Maître Gims ba Koloba. Pe ba Petua Mike ba 20 ans. Ba 22 ans, ba 24 ans, ba 2000 ans, ba Koloba pour France. Les 20 ans, les 21 ils ont saccagé. Vous voyez bien monté. Babo Ketchou Baroya. Au moins niveau, ils sont différents. Donc France wana eza na maboko ya Pape Hervé. Siko bango banga ba la double Adidas Arena. Ninga zaraba. Tara to boaki répétition pamba ya préparation au monde kangi plateforme. Ne fera préparer na nous ndenge to na poto. Mon ndenge kangi réseaux sociaux. Wasko to boaki ya générique. Bosko lelo sko to boaka ya ba chant. Ninga fera préparer ninga yemba, ninga to banda banzembo. Ezalate préparation le rôle ba préparation ba double zénith et kangi mokili. En plus, na niveau ferré, mundela koloba. Ferré ba ile trophée tene ba ila fali trophée ba lesbien na ba PD. Ah, Liverpool. Non, c'est une vérité. Non, c'est une vérité. Ferré ba ile trophée bena ki osali musala ki toko na France, trophée na o yango. Biso de la trophée le kutate. Ya sambongo fallait soira le kutate ya sambongo. Biso de la ferrage a trophée ba papa mba ba trophée ba ya ba albumo ba mention. Ba PC yango na États-Unis, il y a 500 000 exemplaires. Au moins niveau. Au moins niveau, il y a niveau artistique à Moutou. Donc le trophée monté l'album, mais ça lit 5 ans. Aujourd'hui trophée le Kouta, ba PC le trophée Moroboye, Mindele Baye, Mindele ba PD, ba ça ba vrai Mindele te ba turc. Ba ça ba ivoirien, mais ba comment ba français. Au moins niveau. Au moins niveau. Si on fait un trophée américain, allemand, un vrai Mundele, portugais, aya pesifere trophée non, au récit musique à Congo, au récit musique Afrique. Pe ba Davido, ba Borna Boy, ba Koloba. Et dans concert à ma bé, ba héritier ba Kodoka, ba Doki, monde ba Doki te pese mo biloba loba. Ya ba fali. Héritier lo biye pe kalami te a cha ba date na e. Date ya wapi? Obeta zana ba nani, azana ba fanatique héritier. Rebelle, Abiba Spiritas va rebelle. Rebelle talobana munoko. Ba Spiritas baza ya mabaya. Mabaya. Ba betaka stade ba muna laki. Mbule zaki. Mbule zaki. Bon est-ce que mbula mutu empêchera ba yati. Biso yamba faire na mbula. To l'accès to le ka on est belé to kena stade to kena aéroport en pleine mbula. To kota stade 15h stade d'Aitonda. Faire à 16h to clôturer à 19h à kata concert. Vie ko figuta suka na se. Oui ba ngote. Ba ve na biso mail ba suka na se. Siko bino tango ba go date héritier o date na batuni na na somba bien na ye Fabregas aleki ye fo Fabregas ana défi fo héritier relever biso défi on a abimisa mi se ba kina poto bayaka ba sa ba disque simba lo bina filé na ba voiture à danger ana mapango atonga betage misa Fabregas. Mise monte héritier obimisa na mokili ale kabina filé. Ye moko héritier en vie abina filé. Aga lo abina filé. Ah vie bina filé ndeni héritier la lo abina filé, azaka lo ilunga. Kocha bo. Ilunga. Aleki ilunga na nila. Ilunga avec ça $100,000 na TV. Avec 100,000. Na yebse ko deni bande héritier benga boss live kana. Benga boss live na ba $5,000, ba $2,000, ba $3,000, ba $1,000. Ilunga oyo lelo asa la fierté ya ba jeune musicien ya ba bato wenge hérité na misolo wa Ilunga te hérité sa misolo wa Shikito te hérité banana to ba uta na ba orchestre bato prévané na ba lobela rae ba uta na ba orchestre bato nano asali makambo te lokola Fabregas asala makambo apesa bango chance na ba Robinho ba Ivotor ba bina filé ba héritier ba koma logo la yé lelo Messi rebonzel akangi bango lelo fali pupa au 5 place au téléma au komi kotinda batu baya baloba o biso to ba $2,500 toke poto musala na biso ba banga na batu afali ba otalaki ba Liverpool ba couvre les Gaulois ba Muzeki Ndingu ba lité ya kanda ba ya poto c'est to zo kao to zo fimbu en plus biso na poto to na ba famille. Tu as banzele ba ose la biso, tu as ba mbongo ba ose la biso.
Merci beaucoup Liverpool, te vraiment na suka non invité Bambote na bato balandi wa. Bambote beaucoup plus nga Kimaka Afrique du Sud. Viens nga Axen Mvando. Hein, on voit ma famille. Axen Mvando, on voit ma famille. Son Nathalie Bonamona vient nga Joël Congo Mobutu, famille présidentielle la deuxième république. Mutaboro la raba Porsche Panamera le rôle la Mabata. Mutaboro la raba Ferrari. Le rôle la Bilanga. Asala Jardin Mituka. Joël Congo Mobutu. Nana Batuloro là bas PDG Youssouf Pourada. PDG Youssouf Pourada. Papana Bisso. 2 fois boss, 3 fois boss na Cape Town. PDG Youssouf Pourada. Donc Mouto a tinda $100 le la maille. Aza producteur, Aza Moutambongo. Aza na Mituka danger. Ana ba pala danger. So Taliboué. Vienanga Kiki de Paris. Obama de Cape Town. Ya Kiki de Paris. Obama de Cape Town. Moutambongo, plus relations, plus Banakitoro, plus Paris, plus Afrique du Sud. Sans oublier Maître Ginoré de Cape Town. Toujours ma boko, Maître Ginoré de Cape Town. Moi na Yolo. Merci na Mousse Gindingo pour na boulot. Au côté prison, au mina jour moko, ou alors à Jésus. Vous avez un musée. Musée maintenant c'est un musée. Tant on va musée, on tire la musée. Donc musée, ça doit être musée les pères. Asa héros. Akufa pour na Congo. Musée Kindingo, félicitations et bon boulot na yo. Bon boulot, félicitations. Équipe notre Léopard. À côté de prison, vendredi à Bimi samedi. Force à moi, ça fait régo la puissance. Oh mon, merci les sous. Na papa na Queen Ninga, le patron de TM service. Ouais, biso ya palais. Boulot qui te au TM service, toi la qualité tout. Merci encore et encore toujours. On a vu un trésor Ifaso. Ifaso la trésor, moi na général Ifaso depuis Suisse. Papa na Ema Ifaso, Mukolo Fondation, Ema 13, Fiti Bourgmestre Kitambo. Trésor Ifaso, Bambo Tebele, Maître Alfred Ngoïna Genève, Bambo Tebele, Kalaming était tous en la Suisse, wana, Bana Poto Touya, Poto Peto, son en Abisokin, Biso de Vivada Poto Nakin. Monte que Banga, Baotala, faire $2500 T, Toke Poto Boulon Abiso, Tozon Akin, To servi Mboka. Et ça simple. En plus, bato Afrique Sud ba bisu soit préparé na en Afrique Sud bato Turquie ba bisu ba welanga taka ba welanga Turquie zo welanga tinda passeport to chelo visa ouais Dubai e welanga bana Dubai na Dubai bana Cape Town na Cape Town bana Turquie na Turquie bana Paris good ko baté Paris Londres Bruxelles Genève Roma to ça wana kala mingité. Tout ça, on a quand même été beau préparer un babiso, bon ça basket à Badidas, bon ça va complot Badidas, on peut ça biso. Donc tout y a on a toujours Koba plus maele Moussala Kitoko. Merci l'équipe complète Koba plus Dieu le matin, na massa. Gloirdi nani. Gloirdi vidéaste, Moma Sanabiso. El Shaddai, Nzamba Soanayo, Mwalim Ndombe, l'assistance, sans oublier Boss Nabisonan. Boss Faimbungu, Boss Faimbungu, Mutambongo Mikolo, Boss Faimbungu business. La PC Mambote Belé, toujours bana elle et moi chez maman ni honorable maman ni na elle et moi Mambote Belé, elle et moi biso réception kitoko. So yo lia fufa moto, o lia likaebu ya moto, no baeboki ya malili, o lia supu ya ntaba ya moto. Olia Nzombo balamba ya mwamba nanga ingai ya moto ndenge toliaka. Donc merci na maman ni, merci na bandeko tu elle et moi. Toujours rendez-vous le 21 et le 20 à Paris. Rendez-vous le 13 avril na Aqua Splash. Concert de revoir. Rendez-vous pa ya Mama Rosa chaque jour pour la préparation. Ba concert tu à Poto o ya sepelité à Silika ndenge to ko Silika. Ngana ka Liverpool sniper ba Gaulois na rotika la naza pe na kozala. Bon. Boucle. Merci beaucoup, je pense que ça n'est fini. C'était là Liverpool, le sniper de tous les Gaulois. Et je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Boss Faimbungu, Boss Faimbungu business, tu salues Boss Faimbungu business. Et ça là bien, salué. Joël Congo Mobutu. Joël Congo Mobutu. Mutabogo la Porsche Panamera le roi Bilanga. Mutabogo la Porsche Panamera le roi Bilanga. Donc barobenga baroti la Porsche pendant donc. Ana yemo tazana Axen Mvandu. Vois ma famille. Axen Mvandu. Vois ma famille Axen Mvandu. Mon déjà né en Solani. Vois ma famille. Wasko bato batinda ba 50 € pamba pamba. Bato batinda ba 100 € pamba pamba. Tanga ba na fusi me batinda ba 100 €. Bon.
En plus, à la Moroté, sous un PDG Youssouf Pourada. PDG Youssouf Pourada. C'est que Batutu de Tanga le patron, c'est que ça la peine d'accorder ça la bien. Il y a Kiki de Paris. On appelle Kiki de Paris. Obama de Cape Town. Obama de Cape Town. Azaraye Moroté, maître Junior Relasco Mouta Teva Mounene na Cape Town Park. Bah hôtel la Pour Cape Town, c'est parmi ma meilleure ville. Il y a Mokili. Et ça l'aura New York, il y a l'aura ville à Londres, et ça l'aura ville, il y a Canada, Cape Town. Donc quand la minute dans na Cape Town wana, bana fui ici Babi Liverpool Soroye en tout cas métro. Tu as besoin de voyager déjà sans faire rigoler même sur Paris. Tu viendras déjà Abidjan, tu viendras déjà Cameroun, tu viendras déjà Gabon. Parce qu'on a qui sur Cape Town, on a qui sur Dubaï, on a qui sur Turquie, pour nous Sarah boulot, on a Congo. Aux gens Congo, Liverpool, un grand merci aussi à l'assistance d'El Shaddai, un grand merci aussi à Bruno Lubika. Bruno Lubika, l'argent propre. Bruno Lubika, l'argent propre. Yannick Kilia. Yannick Kilia, Rombox. Rombox. Yannick, malgré Mbienze, ma bébé, tu repêches on a jet set. Sans oublier, Venanga Didier Chombo Petit, je suis en Afrique du Sud. Bambo Tebele na bana tu à Cape Town, bana Johannesburg, bana Durban, bana Tsiriki, Venanga Lambert et tout il est thaïlandais. Mouto Mbana Tsiriki habillé l'hiver soroye. Oh là la hôtel, oh là la Schengen à Tsiriki. Lambert et tout il est thaïlandais. Papa na baby malanga na Roxon malanga motema ya maman Dina na Mangoyo na Tsiriki. Ma bijou malanga Bambo Tebele bana Tsiriki na Zoya. Côté Grèce, na Pessima Sananga Francis Gibelo, passeport rouge, charge ya Grèce. Côté Chypre, Massananga, Jimmy Bokelo, na Chypre, charge ya Chypre. Donc, na Chypre, tu sais, on a pas un visa, long visa Mikili. Na bête à Chypre, na bête Grèce, donc, Mamboza bien. Merci beaucoup, Mamboza bien. Un grand merci aussi à Djongo Naïmen, était avantageuse, patron internet. Tout balanda radio, le matin, tout balandi biso, vos likes, vos commentaires, c'est absolument un plaisir. Et puis, on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.